Vincent, regarde s'il vous plaît, ta caméra. Vincent, banda lelo, quand data lelo. Bon, ça, il me semble que là. Banda lelo, mais comment on a tendance, quand tanga kangola mnona ote. Quand tanga kangote. Ba jeto salita natali o mingis maintenant koki. Quand il y a la Bible na yo, Genèse tina révélation. Ozano, bien que je te connais avec certitude. Dans la kébisio, comme on a un tango souté, quand tango li souté, ça va gérer quand tango combo n'angate. Batikae ou allons-nous à sali nini ma belle sali à finga ratel va be vérité le col angate Andreso. Lika mon amotote et anine topé ses chances et puis Karine Mokonzi. Quand on take bon même bango bon ataba lobi kene na bango likolo. Na tellement dans sa blouse parce que ça est normal qui ndo qui muté à ma bé batika moi na batu tranquille eh voilà mutu pourquoi besoin étouffer pourquoi ceux qui ont tout ça là qui on va signaler en côté et ça qui va signaler en haut parce que ceux qui disent on a DJ Arafat a fait un plein succès et le on a ce que ceux qui droit d'auteur ce que OK fout en panne pour ba na membre ba les amis de Karine Mokonzi même famille na yé ba aux ambongo 5 ça pas fout ba personne pas en bourane. Tu peux me chance à évoluer. Parce que c'est que ça la mutu moko a signalé kaka. Ndé ça ba doit signaler ba vidéo ba to bazali mais oui, ba to mitem ba to na solo ka. Ba to mitem mais pour ni bongo ou allons-nous. Vincent, nga o wanga na tenga na protéger yo. Na makomande ko na mbata. Oyo comme ba guerre na ba héritier ba Karine oyebi, combien nga na protéger yo nga moko nan. Combien makamno nga na kota. Mais nga o protéger ngate bande ko protéger abisoté dédé tangu yo moi si na yo ali boso wana boso ki matata na ye abenga ba chroniqueur ebele preuve na benga Karine Mokonzi aboabi non na ko sala ngote na ko yambo na émission na ngai te presque 1 million ça grave entre to féliciter Karine Mokonzi vraiment pour boizalate et dire pe ozalate au moni mutu aza mwana elaka to aza mutu azana étoile neto chance na ye atabo étouffer nzamba ka nzambe na mawa puis nzambe na bolungo a laksa kaka tel niveau nani Karine memeli bato papa emela barwaye oh ma belle oh yo pangi emela ba presta na banganga kisi zote ko pola nango zote ko bima bakusu zote ko zonga ma belle loko pamba yokela bango bazali sa prima ya pamba oyo bate ya kaye uza kaye pa ya mokili salela tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni ya Salela tango mbeko Salela tango fami Amadi mame
Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Mon papa Yassika, merci à toi Air Max Tadi pour les images. Un grand merci à Golo Mayala, un grand merci à Christelle La Rose Mamou, merci à toi. Merci à Papine de la Messo, merci à Baïno Sobanga Kolanda Bisso, toujours partout dans le monde entier. Bambo Tenabino ba bisous, Kanelo Babo s'abonner bon on a CL News TV, beaucoup takuna pena kin poto masolo babi kala mingi te to bimisango officiellement kin poto masolo bo s'abonner pekuna donc babi sobo natika kana 10 personnes à pamba so 10 ans vos abonnés 1000 abonnés ba mon merci nabino pour la confiance toujours bo pesa biso na boulot to sala toujours pour na ko sepe sabino na arnews am kona lelo na mbino star nabino yeah nabino bébé nabino chéri nabino malgré ya bien lingami ba la pototé mais na ebité to ka contredire nga ya bien lingani ba la pototé consommons congolais. Donc merci à vous na Arnews Amkona lelo je reçois Tendresse Dibinga la sirène mon amoulou baloquette pété pété aïe 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 bonjour Tendresse Dibinga. Bonjour Vanessa Moussaou, c'est Tendresse Dibinga la sirène mon amoulou baloquette pété pété mbisa quoi une telle casque simbate au bongonanga bodundango ou alors nous moto Bonne santé. Ah santé pépélé karaté baboro to longolango wa bonne évolution nango ezo kene bien le beau déjà et c'est déjà formé normal bon na habité posant la plate mais mon ka muku muku esala moi passe mais ce qui nzamba lingi semaine oti na ba fait nango ba longolango ba fait ba longo faut ba longo tendresse bo tonto mono suboete tonto mono loko elongwa vraiment là je dis un grand bonjour à Fala artiste un grand bonjour. Bangi obi bezo to salina ravina ebiso na moi na zane loko na ngai ngavona bombe wina na loko na nga to salelo moboye ale batu bazio ngobi ke sala nga bien moko na mystique en toi ça mi baleka ngala Karine Mokonzi do to sale loko batu ningisa kaka sakaka nzembo DJ Arafat hommage DJ Arafat basale pas Karine Mokonzi nzembo wana tomber de vie obité presque 1 million. Presque 1 million. C'est grave. En tout cas, féliciter Karine Mokonzi. Vraiment pour vous exalater. Et tu l'as aux alatés. Au moins, nous avons moi nailaka. Toi, azana étoile neto chance nae. Atabo étouffé nzambaka nzambe na mawa. Puis nzambe na bolungo. Aolak sakara. Tel niveau. Nani Karine a même le bateau. Tel niveau. À l'équipe musicien belé tout que non blague le musicien moi tiens abisandou le lelo c'est comme lobby à comme le coup la Karine Mokonzi tu as tout ça vraiment sentiment tu es pas temps normal faut te féliciter quand même na habité c'est dans le bamabe non nzembo na félicitations à toi Karine Mokonzi parce que nzembo na ngapé na son na sepe nango eleki nango bien ba vie belé mais les quand ba vie ça li polémique belé tout le monde peut ba charge comme loba l'équipe musicien est-ce que c'est normal allez quand même c'est parce que batumsu ba le baké tellement Karine Mokonzi na buzo ba na nga ba cliquer ka bata buzo mani eza na kata nzembo te ayembi buzo ba te mutaleli ndaba tutuna bulega sa eloko wana mutu moko te mais ya talité azala motema ya mawa ba motema buzo zana ngo ya kolimbisa ko kela ba mawa ya ngwa talité mutu akufi ko to moni soute nda rendre hommage eza normal batika e uolonu asali nini ya mabe asali afinga ka tel bako be vérité lokola nga Tendresse likambo na motote e anini to pese chance et puis Karine Mokonzi kando butake bongo mema bango bongo ataba lobi kene na bango likolo on commence mo pe ba bloquer non ah nzembo ba bloquer nzembo réaction les années par rapport oh ba bloquer ngo oh ba bloquer ngo mama na e to akende ko signaler vidéo na maman na e pourquoi biso congolais toza na bolingoté oh nini mabeza wana ya mabeza wana ni ya mabeza wana obike to lingani te franchement sauf mais za bongo ba bloquer on parce que na tongo na to sala émission to soleil ne pe na tongo mais bisengelo kwa nati na kina se émission na mundiri ba na chaîne na mère ba solution na sala émission je suis sûr et certain que ROC ba boraka aussi kotaki ayibisinga na yoki pe lokoté mais na kama kando bisanso eza bongo eza moteur mabe to pesa mutu chance à évoluer parce que bakeko c'est que eza na mutu moko a signaler kaka ndeza bato a signaler ba vidéo bato bazali mais oui bato mitem bato na soloka bato mitem mais pour ni bongo ou olonu
Ce que ma béni bloqué en haut signaler vidéo na raison nini. Oui, vidéo les autres 53 d'auteur. Et 53 d'auteur la normalité de choses bah et bah la dabis kufi. Bon que pesa ngo panani. Ba kana msaji ja rafat na la morgue kuna to na tombo kuna na cimetière que ya ka zo mo droit d'auteur. Même si d'ailleurs tout le monde peut dire Rafat a lo ba kenze moné le kana trace Africa te. Taka trace Africa bi no bon l'exanze monanga te. A boy parce que ça banze moné c'est bien signalé peut-être pour na on va bloquer parce que ceux qui nzembo za signalé ba komaka voir ba komi bien a komi hommage. A komi on a lingala te. A komi on a français. Ata ba ke signaler ngo ba mo ke mto le hommage zani. Bato français hommage zani mama wangu ena oningisa suzera na ningisi ezaki mutazo la tsama wazo lela asali yango bongo ezete ka sala on a ba délire mo boité mo pe aseki vana ko lela on se zani ba congolais na ba congolaise wa mitama bende ba sala eloko wana balinga ka esengo ya bande côté so bongo eza mabe na vie tozo ko mindele tozo ko ata ba nani ba ivoirien to ba sénégalais mo sénégalais nga avant to libanda mboka sénégalais soko ay place a reçu l'effort ndeko na epe aza la place wana ce qui est na wenzo to teka biloko ya ko lia et que ndeko na biso ndeko bon sénégalaise azawana bango tout ba keso ka pande ko bango sénégalaise baza na bolingo unité et puis l'amour du prochain même si to za na ngote biso to toni na la haine c'est pas bien où allons-nous hein so aba sali bon so bazwini. Est-ce que vous réalisez que ça vraiment mutu parce que ndenge bato ça ba publication beaucoup mo kize fali poupa beaucoup kize hérité watanabe beaucoup mo kize bato ba musicien fabriqueur bazo kize bango pourquoi ngai pour l'instant na kize personne c'est juste na telemeli bato ba sali biloko a bongo na telemeli doit ça bloquer parce que ça est normal ta kindoki ki muta mabe batika mwana bato tranquille eh voilà mutu pourquoi besoin étouffer pourquoi ce que les gens doivent ça là qui on va signaler en côté. Et ça qui va signaler en haut. Parce que ceux qui disent DJ Arafat a fait un plein succès et le connaît. Ceux qui droit d'auteur, ceux qui foutent en panne. Pour les membres, les amis de Karim Mokonzi, même famille naïe, ils ont un bon 5, c'est pas foutre, pas un bon année. Et ça qui monte à ma vie. Pour Nanga Karim, bêta sous une moi changer son. Bêta ngoli susu, pe o bêta eleka oyo. Oza mwana elaka baba aka libanga na manga etela soki manga mbeso ngabo ka libanga te ko bangelo te kena bango likolo so nde ko mi boto moso to fongo ko guerre pour boto ngos na bozo ya batute azaka kaina finga ka batwe karine poli nzoka bozaika bongo soit changer na un modèle akene maka mususu do c'est soit de jalousie ou allons-nous poani et puis baye babandelo oso karina ndo sala ndo simba ti bango bando kufa ya otikala kaka ti ba kolega na bativa ndo senga pardon bango mo kaka pour nini motema mabe moi bato zane motema mabe te so karine lelo azana mabe na ye mais c'est pas en bolamu na ye mais ça anga mabe to balega baka mabe a Karine mkoni ba kolega ba bolamu na ye to azaka na bino be boloba mabe na ye te bomo so mabe na ye to ndima ngote bino ba mabe mabe na ye ngai na Karine te mais mo to so na ko za monelo mo ah ben mère et so pi ta mère osai bo mère te mère to ça to solo laka. Somme ma bé, excusez, mais ta mère ta le bagi boy, mais ta au vendre les positions, faut vendre la position solo là ka. Na privé le son après na ma bé na, na bengi na privé tant que une sœur et tant que leki. To solo lia, c'est bon. Mukolo monter au leka la télévision pour ma bé na to erreur nanga. Mukolo monter après na au leka pour ngane to soit juste mangu ya musala. Or musala to sola te pour entourage à Karine ngana bien côté entourage nanga e pas bien côté de tout so ngana na ya musala donc to changer mentalité tu dis boto na poto nga so mo na poto moteur mabe comme makasi na kisongi parce que belé bazawana baza na foyer basala ke loko mon côté ils sont là 24 heures sur 24 heures na YouTube surtout na internet kaka aiba chroniqueuse tout na ba chroniqueur nyonso aiba comédien tout na ba comédien nyonso où allons-nous. Les lots tane dimension na za kombo na za babi combien on na ba fort combien na sala ba fort combien on a tens na sala yonga bagi oya za motema mabe akozika tokotumba ye yo lelo sala lelo kona motema be pona mwana batu sikoyo yo sali bongo otali motema no nzamba tali motema nao oza motema ya koyinda tanso nzamba nga font le porte place mo nzamba tero calme pona nini amoni eloko yo sali motema mabe la haine
tu as de la haine. Nzambe alingaka batu ya lolenge wana te. Exemple, neti Vincent. Ngana ka moi Vincent. Vincent nga Karine te. C'est pas un nzembo. Lokuta, ndoka gentil, aza hypocrite. Vincent ndazana aiba ko protéger bande ko na été. Ba concert na Vincent aiba ko protéger bangote. Au contraire, tu protéger. Tout d'abord, on a un exemple na moko. Cameraman zwanga s'il te plaît. Vincent, nga owanga na tenga na protéger yo. Na makomande ko na mbata. Oyo comme ba guerre na ba héritier ba Karine oyebi, combien nga na protéger yo nga moko nan. Combien makamno nga na kota. Mais nga o protéger nga te, bande ko protéger abiso te. Dédé, tangu yo moi si na yo ali boso wana boso ki matata na ye. Abenga ba chroniqueur ebele preuve na benga Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aboabi non, na ko sala ngo tep na ko yambo na émission na ngai te. Wana Vincent za confrère na nga. Abenga ba Julien Botala tala. Abenga ba Ken Piana, abenga ba Gloire Olangi, abenga ba Mike Lokamba, abenga frère soit voyager oyo Jazz. voilà benga jazz. Bango tout ba boya pour une batalité. Oh za confrère na biso, on a l'obligation de protéger yé. Et non qu'on exposer yé. Mais tant biso de bande ko to sala bongo to protéger. So yé fait sa place à vendre si ma taku na wana. Pour ni ko protéger ba touté. Net théâtre na to ça premier épisode na bité so somme na fin. Après maman le couteau na pas na chaîne na biso moko ayeko démentir makambo le ka ki wana. Eza normal te ko za hypocrite eza mabe. Tant ya ça makambo. Est-ce que maman a bien dit maman bonga ibise que na lingina fongo la guerre na tendresse pour na boy maman pour maman batazaka bien maman bango a palemba sur ma de ba tsama de stolia kana biso na ndako na bon to boyate atanga pe bible makasi siko au moins na osala est-ce que azozo temps te ya mwana ye Vende baloba yem taper sa moto no makambo yo na baby est-ce que ça moi na zo baby boy 26 ans deux fois balboso yamba 2 ans passés ayamba ba tout monde ba finganga combien de besoin ba vu. On a appelé ça première alerte. On a appelé ça. Et puis, nous allons mettre en garde. Première fois, Salaka, comme nous avons vu, avec le Luganga, il y a un téléphone à partir de Point Noir. On a appelé Yeza. Yeza, tu es monté en Mawa. Dans cette émission, on a vu ACP là. Avec le deuxième théâtre, on a salité à tout ça là. So, on a l'accès que on a dessin animé dans Koufati. Vincent, regarde s'il vous plaît, ta caméra. Vincent, banda lelo, quand date à lelo. Bon, ça, il me semble que tu là. Banda lelo, mais comment on a tendance? Quand tanga kangola mnona ote. Quand tanga kangote. Ba jeto salita natali o mingi maintenant koki. Quand il a tenu la Bible na yo, Genèse tina révélation. Ozano obi bien que je te connais avec certitude. Dans la kebisio comme on a mnono tanga ngo souté ko tanga ngo li souté to sa ba jeune ko tanga kombo na ngate sali suni na ngo tanga su kombo na nga na biloko no sara pambala wana ozonga mabe vraiment Vincent na biso to ko beta na makofi ngana yo to ko beta na makofi. Pourquoi vous êtes hypocrite à niveau? Yo bobo tumba Karine de l'autre qui peut la félicitation Karine du foufion. Pour nous ma bébongo. Et puis bana monde atié boya kota. Boy bi vérité en founi. Et mais ça la vérité en founi. Eza mamba lokuta, eza théâtre. Ceux qui botali bien vérité en founi na e. Abandé va donner ba théâtre. Après comment faut $10, ba $15, muto aller kana plateau ba sala maboke ya buzoba. Eza mamba soloté. Maman la douce, na bi ko tinda mbongo moko boye. Pour la mission, on n'a pas moutou moro boye, mais armamba soloté. Pour l'exemple, ngana za papa nanga droga ngai, à la coucher nanga papa boti ngai, ale na bota, après papa le bité abe nanga moutou moro boye, le la Vincent, a dit que non na la vérité en founi, pour na le bana moi nanga senge pardon que na coucher na tchela ka kiss. Bon te ma boke ba sala bino. Où allons-nous? N'importe quoi. Au monde où on doit protéger les concerts, nos confrères. Maintenant, on a payé. Je vous dis comme on a fion. Attends, monsieur a bien. Autant comme on a fion. N'est comme ça, Maramba Aïcha. Oui, bien Aïcha. Allez, gratin. Oyebit. Hein? Nous avons le bango sur la télévision.
La guerre a commencé. Donc, so lingi to arrêter ngana yo. Donc, comment on a ko tanga ngote. Ko tanga su comment on comme yo toi tu n'es pas là pour citer les noms. Oh, azana ba lox pour ne pas citer les noms. Ba bêtise non ça la tête. Donc banga côté na ba ko ne ma pour na ko mingi. Na nga ko ta ke frère nanga. Mais na mo so ngo abuser. Comme so ngo abuser, comme ça na o sepeli ça. Et je dis et je vous remercie bye. Oh, tendresse au tigre émission. Aussi si. Eh, mon Dieu, mon roi. Donc, merci, tendresse très fâchée. Babi très fâchée toujours à Boinaï. Vincent Ninyangona tendresse. Eh, Bitumba, donc, il y a un Bitumba. Merci à toi, tendresse Dibinga. Tolinga Nakaka. Somninga Sanite Mbonae. C'est vraiment que des balles au baquet. Comment dirais-je, et ça vraiment que YouTube ou bien droit docteur et Katinzembo là c'est bien, mais ce que ça m'a beaucoup abattu succès abattu bakanga angote donc somme ta sali succès nae tikae apumbuka nae de Christelle la host monaki exemple a posté vidéo ya hommage à Karine Mokonzi donc a posté kiango donc ça lui vraiment bientôt lingana donc babi version de muta hypocrite donc garçon mon boiseau kosa makamazoli ya baninga cesse to yamba et to découvrir si vraiment ça hypocrite comme tendresse Divinga vient de le dire donc merci na baino sobozaki et belé pour na Rolanda Bisso merci à toi Papine Olamiso de moi merci à Rokarmi si le mignon garçon merci à Gérard Farmac merci à Papa Gigi, merci à toi, Babi Ferré Kamalova. Merci beaucoup. Merci Nebeno Sobolinga Kabiso. Quand nous sommes invités, nous pouvons s'abonner très massivement. Boye belle makasi kande boya na kin poto ma solo bo s'abonner kuna Babi Kalami te nazo lançant officiellement pour faire plaisir na ba fan Nebiso Nyonso Balinga Kabiso toujours de partout dans le monde entier. Oui, là je fais un coucou à Bénédicte Mazola. Lydie Mazola na Lyon, Babi Bénédicte Mazola, la femme pas comme les autres. Donc je vous aime beaucoup, de gros coucou. Babi Bana Lyon, Bossa na Okande Tolingaka. Babi Mikolo na Kotino Bakota ba Lyon. Bénédicte Mazola na Lydie Mazola na Lyon. Donc gros bisous Nabino, Boyaka et Bélé. Je vous aime bien, je vous retrouve à la prochaine numéro. Restez branchés sur CNTV. Vous ne serez pas dessus, à bientôt. Bye bye. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikaki Yesu Masia Salela tango fami Ambali mame Kedika fumwe Yamiruzolo pangi Mboka na mboka tozoyoka basango butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama e rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha
Maranatha, Kolo Akoya. Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Salela tango, salela tango beko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, kedika fumwe, yadilu solo pangi. Mujambuje nkifeti vanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo ngoyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusankidila mfuweyo yandikele luzo Salela tango, salela tango beko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yadilu solo pangi. ndeko na ngai baprofesi biblike ekomi kokokisama lengela ntango na yo ntango ekomi mabe